Soir on est au monde en karaté. Kabila soir on est au monde en karaté. Pour ma ramon à lundi image abana wana en tout cas bande ko salinga somo mingi. Et salinga somo mingi dans une chair de poule. Vous comprenez? En tout cas le président de la République a très prudent la mutana Kabila. Bangando babomi mutu bako na ngano. Bazako bomba batu bazako bomba batu na mai babako na ngando aleyo atayo moko. Azako terroriser peuple congolais, azako former batu, bake des Israël va formation pour attaquer président va sur place. Mais depuis que Fati ba bien ranger. Comment la ranger le bimingi? Ranger le bimingi. Avant le logo la yuma maza yuma te. Président Fati aza kinoa, aza mwana poto do aebe belé. Ah c'est le président toujours na Congo que aebe na costume na parfait a bien nzoto par rapport au président sur baleka. Ba président ba kota na ba musu ba uta ba zamba, ba musu ba uta ba village. Aeko kovima matama na pouvoir. Mais il y a une santé, autrement que non, moi na bonne vie. Vous comprenez? Donc, en tout cas, il y a un sala, un social peuple. Dans la mouton, quand nous voyageons au Japon, à l'obia au Kendete, pour un peuple na au Kufa. Présent à Sala et Lokoana. Tu vois, depuis que la Sala va gêner à Kati, tu as une information, na ba image ya Bano Bakangaki, Babomi Bango, Mokonza Basungie, Abimi, ayeko dévoiler ba secret. Ce qu'on peut aider partout, on l'exappelle image wana. Bata là ba mwana mamnazo ba kiza lukutate. Yangwana tolobaki Kabila azwa maele. Pour ba pese chance à la Congo. Ce qu'on n'a pas de kimia za la kimia. Mais ce qui a zoya que pour distraire peuple congolais, ce qu'on a voulu qu'il y a à la pouvoir. En tout cas, on a sur le pouvoir. Tewana. On a pouvoir. Tewana on sur le pouvoir. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers cette émission Toso la pour la Congo. Présenté par votre serviteur Yannick Wenge, Sabino partout, tous partout, Captain partout. Dirba pour la copie Sabino information. Merci beaucoup le président Ndala Ndala, ensemble pour une nouvelle république. Merci beaucoup Maman Adel Yombo, association Alia Rana Banabokama. Mesdames et messieurs, je reçois déjà mon invité. Il va faire son entrée. Monsieur le millionnaire Michel Kotofiama, monsieur le millionnaire, avec lui, vraiment, on va parler sur l'actualité qui se passe au Congo, dans notre pays. Il va faire déjà son entrée, donc monsieur Michel Koto, le millionnaire, avec lui, vraiment, on va parler sur tout sauf rien. Monsieur le millionnaire, il va faire déjà son entrée dans cette émission, mais tout ça, l'émission à Rwanda, tout ça, la politique, vous comprenez que nous, on a un Congolais. Je reçois pour vous des Congolais partout, Congolais, partout dans l'Afrique du Sud. Monsieur le millionnaire, il fait déjà son entrée dans cette émission. Monsieur le millionnaire Michel Kotofiama. Bonjour le millionnaire. Bonjour Yannick. Kitoroto, bonjour. On a Zelayo, on dirait la Ibaï que Zokoma, les autres qui sont T'es Kitoroto. T'es Congo France, Kitoroto, Talara Congo France. Il y a ça la top. Congo France, photo de la Congo France pour sur les informations Boka, Tala Congo France. Merci beaucoup le Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs. Nous sommes déjà ici dans cette émission avec le président Michel Kotofiama. Merci beaucoup à les boss Je suis Didi Dipumba. Merci beaucoup à Maman Adel Yombo, ensemble pour une nouvelle république, Fondation Maman Adel Yombo à Paris. Donc je suis bien vraiment. Je suis avec les millionnaires n'a pas sur le sous. Merci beaucoup Yannick Igwe, merci Nadidi Dipumba, Mtunanga Talagofa. Et la mission au phare, il y a un moment où l'équipe est biso le bela concernant Mboka na biso pour toi patriote en Mboka quoi. Merci beaucoup le président Michel Kotofiama tout sur la skoma Mboka. Crash au tuko salama awa crash wana metsi lo bato ba position la ngote on dirait ba bimisi ba avion ya kala ndé crash avion na passe kezo banate mutuka président fachi ezo banate tozo bati so ki wapi n'habite par rapport à crash wana salami président réaction israélien. Bon, concernant crash on est long on a relobezali que tous à la palpité tous à la précipité tu es que nande makambo lequel et les kanaki ils en au clair ils ont attentat contre le président mais nzambaza makasi gloire à Dieu attentat les simbagité nzamba biso on a poisa mais batona tu es bango te to tanga comme batute ceux qui tous en preuve te avion pela ne monanité bazo côté ko sala ka investigation
oyo sozomona babilili wana ezaka bavio ya kala bato bazotya kaka mpona koambre bato mitu. Avion nano emonani te, avion nano emonani te. Ya moni mpe président na biso azolobela makambo yango te, azozela investigation esalama comme ça toyeba vérité eza nini. Merci beaucoup président, mais président Fachi Autolase qui n'est pas péto kalaming taba qui tient ça les soins à la États-Unis mais à Yembangu qui n'est pas péto après fera que Japon était pour un accident au salami ba congolais belé ba kufi un accident de circulation président réaction à ezanini par rapport à bamaramwane ça. En tout cas président Abisso Fachi en tout cas nzambe lisusu longonya nzambe apambola ya batele lisusu toza kosambela pona ye chaque jour toyebi ke banguna baza ebele à part ba congolais na bango bato libana baza ebele baza kobunza président po bato baza na profit ya Congo président ye po asisana ba makambo na nyonso en tout cas bato banda ko profiter ba ko sepela te na bolamo président zo sala kin bopeto to koloba ke so président mo ka tsaki mutu ne place ça veut dire aibelo nya zo sala po président jamais ko ya s'aventurer ke kin bopeto amitié mo pe président sur place ça veut dire que a ko sala yango pe kin e comme bopeto po presque onyo sa zolo bato zo mona ke zo salama. Donc, un homme de parole. En tout cas, tu peux chance. Qui ne rebonga, qui ne rezoabopeto, qui ne rechange, qui ne comme le roi Djobou et comme le roi Paris et rebonga. En tout cas, j'ai confiance avec le président Fachi. Alors sur l'actualité, tout le monde bokecho ayambo ba mati ambassade ba kati drapeau pe ba tumbi yango et sur ba congolais belé ba ko tumba drapeau lokola ba vanti na éviter président Michel Koto. Et le roi na zo salonné ni ba congolais ba zo tumba drapeau yambo. Babilo wana tu ezali baje ya papa Ngwanda. Papa Ngwanda tant basalaka na mobutu basalaka biso eloko moko te. Batikala biso eloko moko te. Siko moi na zu pouvoir comme ko sala papa Ngwanda et comme pesa wango motema likunya motema passe. Ami ko embrouiller motema congolais a un esprit ne a ko diviser Congo. O tozonga na Zaïre que Zaïre reporter biso nini. Toza la franc. Tant to akitanga mobutu. Et souvenir ya malamu to yango ya tanga Zaïre. Ata moko te. Souvenir moko te. Zaïkara dictature, papa moi nemo aboma ba congolais ebele. Ce qui a Rolande émission à Rolandanga et bi vérité mamouna nazoloba. Papa moi na boma congolais belé pour regarder pouvoir. Mais pouvoir un peu passer sur le côté. Et bon les autres papa moi na pouvoir nda passer sur le côté. Ba tu sur l'embarrassement ba lobi kama papa ngwanda nga zo ba appel ou ba menace. Oh non na fodi ici na kolukisa ye donc ba menace ebele na zo ba menace à Durban, na zo déjà Djobou wa ba porter muto na mbara plainte. Ce qui ba menace na pour na yo. Toza na mboka ya loi wa na menace na to kuta na loi to na mboka loi afiti ya na loi so na loi to ke na court comme ça yo oyebsanga yi mabeni ndonga na lobby pour na ba ni ma vérité ya mboka so ba lingi ba yebe to leki na émission to sali débat sur la émission te ka ko grimacer batonga c'est wana ezali batu bazali embrouiller na mitu na bango mon cher bato nyonso bazali distrait ozo comprendre bazali distrait to sangana Congo eza moko bato ala nyonso ba congolais ba to sangana mutabang sa muninga te to bongisa mboka peuple asepela mboka ekende liboso. Merci beaucoup, c'est le président Michel Kotofiol, le millionnaire, nous donnons 4 émissions. Tozo sola toujours makambu ya mboka na biso président to betali solo ya kingakati na kati ya kingakati toki eza état na kati état na kati ya kingakati bazala ba aner na kati ya kingakati bazala ba prison bazala ba cachot bazala ba hôpital donc eza état. Tu peux te dire des questions, tout non, mais tout nos questions le bosso. Tout le monde maman Olive a kenda ki na mboka moko wa, tu na esa ba goma kuna pona ko assister lo mo boy. Tout le monde peut mener ba soda, ba lati ba teni mo boy kokana mo bu mwevimba, na habité bon na baza ba soda, to ba na habité o mo na vi que mo na image wana, baza banani. En tout cas, wana makambo wana ezali kaka bazo ngandi ba distrait peuple congolais bala sabazo ki Kabila zaka toujours na pouvoir, Kabila na pouvoir monter. Kinga kati wana depuis Kabila sala ba jeune na kati. Tout ce qui information, na ba image ya bano bakangaki, babomi bango, moko nzamba sungie, abimi, ayeko dévoiler ba secret. Ce que ko EDP batu, ko l'exape image wana, batala ba mwana mamnazo ba kiza lukutate. Yangwana tokoloba ke Kabila azwa maele. Po ba pese chance avant la Congo. Ce que ngapa da kimia za la kimia. Mais ce qui azoya ke pour distraire peuple congolais, ce qui azo bouleke ya ozonga la pouvoir. En tout cas, ils ont un pouvoir. Tewana. Tewana, ils ont un pouvoir. Peuple a s'en charger. Merci beaucoup, c'est le président Michel Kotofiol. Dans la émission la biso, toujours là, toujours dans le cadre
émission la biso, c'est le président Michel Roteman. Merci beaucoup, le maman Adèle Yombo. Maman Andima na kova na bano babwakama, ba autiste, ba trisomie, ba autiste, ba trisomie, bano babwakama. Maman Andima ko vanda na bango ensemble pour une nouvelle république qui est présent dans un président Michel Roteman. Toujours makambu oyo etali mboko na biso. Président, est-ce que pour la Bible, Kabila avant na Congo, to CPI Simba, to bolingi Kabila azala na Congo, to ake CPI, to azala Libanda. Kabila sort né au monde na Kalate. Kabila sort né au monde na Kalate. Pour makambo na landi majabana wana en tout cas, bande ko salinga somo mingi. Et salinga somo mingi na zona chair de poule. Vous en comprenez? En tout cas, le président de la République a très très prudent dans la Kabila. Bazako bon abatu, bazako bon abatu na mai, babaki na ngando aleyo atayo moko. Azako terroriser peuple congolais, azako former batu, bakende Israël bazo formation pour attaquer président waza sur place. Mais depuis que Fati ba bien ke ranger. Comment la ranger lobi mingi? Ranger lobi mingi. Avant le la yuma maza yuma te. Président Fati aza kinoa, aza mwana poto do aebe belé. Ah, c'est le président toujours na Congo qui a épé na costume na parfait bien en zoto par rapport au président sur baleka. Le président belo kota na ba musu ba uta ba zamba, ba musu ba uta ba village, aye ko vima matama na pouvoir. Mais il y a na santé, ozoma na keno, moi na bonne vie. Vous comprenez? Donc en tout cas, aye bi elo azo sala, azo souci peuple. Tala mutu akati na nous voyage na Japon. Alobia okende te pour ni peuple na otuko kufa. Président ya sala eloko wana. Président a quitté sur le terrain en Banzangungu. A mon bibembe, au Msou, bazaki na hôpital, ba transférer directement en Gallier pour pouvoir qu'ils soient soins médicaux. Abi gouvernement ya ngoko s'en charger la bango, gouvernement ya ngoko aux soins ya makamunyon sou, bibembe na aux enterrer na fond ya gouvernement. Nous on a FCC zaka contre yango, ba blo so facha au sala, FCC zo tele melango kaka, les autres ba biso neto chabino, biso neto chayo fachi, ba nyo so ba loba. Par exemple, le président voyageur, on a qui tu témoin à FCC, par exemple, président Fachi, président voyageur. Ouane zali solinde comme kosala bango. FCC sali 18 ans, basali elo comme côté. Président Fachi a une gratuité à l'école, par exemple le beauté gratuité banana Kabila. Tout paye, c'est gratuité à l'école, on a le bilan fort. Ouane zali soni za osaba président na constitution à Congo, Kabila tika osela on pas même jour. Mais tout le monde a ba mi konzaka la bazole Kabila bazo audace kolbake e bandara na Kabila. E bandara na province nini, so pesa na village nini, o biso to ebité na Congo. Po to ebi yango kututi. To ebi gratuité sera Kabila to ebi yango kututi et puis bango ba boma kutu bekol. Bekol e belé kufa. Bekol e kufa enseignement kufa na Congo grâce à Batouana. Ta moni que Facha ya comme ko corriger bango. Pas même une année. Basu correction il a 18 ans, pas même une année. Après une année, vous allez la bonne. Vous en comprenez? Intervention Albert Yuma à Lobaki qui est Facha président, à Béton, à Jésus, à Commissie. Par rapport à hier, tu vois qu'ils aiment ta Kabila, comment le loi Commissie président Fachi? Moi, tu cas, Jésus. Ok, tous on a nous makambo lobby à voyage wana. Après tout que mambo ya Albert Yuma. Mambo ya voyage na président ba profiter du président qui est Japon. Aux Hollanda. Ta présence dans le Japon, bato FCC, ba beti tricage na premier ministre va bisa budget à 7 milliards. Président en zone esa ngombe bino bozo mona ngazoba. Budget 7 milliards to ça musande c'est ba plan on songa pour permettre peuple congolais. Va ba ça tout niveau président échoué. Président si premier ministre en tout cas c'est avec 7 milliards avec moi ça marchera pas. Vous comprenez hein? Ba mati budget comme na 10 milliards. Mais to landi sous na meeting au président Salaki dernièrement ce qui mercredi à l'objet que même budget à 10 milliards il est toujours maigre selon le plan na yoazunga sala pour le peuple congolais. Elle dit que dans 3 ans à l'Ingal on a plus de 20 millions de Congolais en pauvreté. Atabino moko bilo wa bongo ndeko na ngai. Dans 3 ans plus de 20 millions. Abia ko sala ba Congolais ba millionnaire. Yé moko millionnaire te ba Congolais ba millionnaire. Dans le système à Bopeto, opération Kin Bopeto, à ABC gouverneur, bon, tout besoin à ONG, Bopeto, on a jeune, ben investir. Alors bien en public na micro. Bon à ONG combien va jeune? Ah, bien bon au Congo la kana ONG wana cotisation à ONG. Bopeto ça on va jeune, pour ba ni ndenge ni, ya ko se retrouver na vie. Président bon na tozo na Congo te. Na tozo na Congo te. Aux Hollanda. Après ça tozo mambia papa la Albert, il m'a pas à papa. Avec beaucoup de respect.
nga tena nde la lande makambo wana néanmoins ke kutu bato FCC va comprendre que tous vrai président na Congo pour ce que Albert Yuma Yimoko se prononcer publiquement à l'objet que depuis tous indépendance ata ku dirigeant mota Congo a boula que basala usine ya kosala minéré na Congo vous comprenez mais lelo fati l'espace à 8 mois, 9 mois, toujours usine ya ko travailler ba minéraux so moko na kata Congo. Abi Tshisekedi aza béni. Nzambe mtatinde biso Tshisekedi na Congo. Vous comprenez hein? Nzambe mtatinde biso Tshisekedi pona que a aider peuple congolais. Mesdames et messieurs, comprenez vraiment Nazana président Michel Kotofian, un patriote, un Congolais, nous toujours sur là toujours, mais présent, bateau bazana toujours dans FCC, ba Congolais makila, oh bazo linga kaka retour ya président bongo Kabila, et bazo lukara Fachi Akoya, baza ba Congolais, na mai na makila, ba lesa kabana na mbongo wa Congo, bato bana ba volonté wana ke Fachi Akoya kaka, bazo ngisa mutu ya FCC, okolo ba nintoko kanta. Nga na koyebisa peuple congolais oyo tozwi na minute président tozwi na minute ozali lipamboli ya Nzambe soki tomiko perdre président Tshisekedi Congo ekolelaka libela na libela tozwa su président boye lelo te tozala ini na boyi te lamuka baza opposition mais batala ndenge bazosala opposition ekoma ya rankine te ekoma ya rankine te mpo solo torate président oyo na repermettre le peuple congolais de rouler la vie na biso mobimba muto aye pour sauver Congo c'est que aye pour na amour ya Congo o biso to ndako boule kutu te ya ko sala yango azo si prendre tout le monde to pese chance de kona ngai FCC na to bosa la bango na po to bosa na bango 2014 ba nyabi omoni ba lokola ba Kabila na to pese waka inane Kabila ba bosa na Congo donc Kabila ko na mona kete ba maneve to azo sala aluka nde liwana imoko pour Kabila so côté ba désert azo sala imo odaye tokolia na ba famille lokola ba mpuku na Congo wana peuple muta s'en charger na so bolani politique a Tshisekedi bien azo passer un message le peuple d'abord mutamaye il faut comprendre ça veut dire quoi le peuple d'abord ça veut dire nazawana te pona yo Kabila nazawana te pona FCC naza pona peuple congolais vous comprenez malgré balobaki o ba signer sur ba contrat sur ba nini bazwa maele président passer un message le peuple d'abord et pour ça en action toujours mona on a action Mbazangu va koufi présent qui sur le terrain. Ça veut dire peuple d'abord. À ça, tous les places au peuple congolais Zali sera du problème, c'est qu'il y a du problème na président. Ou attaquer congolais au monde Tshisekedi d'Abimelio. Voilà ce qu'on s'est dit que non évolution ya mboka la biso pe mbala moko bonga ya ba congolais et mon année avec président Fachi président Michel Koto na minute opposition mbutu fallait qu'il va désigner porte-parole ya opposition mais jusqu'à là toujours balante au Bemba au Fachi au Moïse Katumbi toujours balante mais vice président likamune ko ba nane roza la porte-parole ya opposition o yo monique a roza la opposition na kimutema moko to na kimutema bonza. En tout cas, on est au clair, bien, c'est Moïse Katumbi qui a quand même représenté l'opposant. Martin Fayulu. Martin Fayulu. Pourquoi Martin Fayulu? Martin Fayulu a combien de députés dans le Parlement? Azara Yemoko. Azara Yemoko. Bah, aujourd'hui, on a une question dans la conférence de presse en Belgique. Fais-moi une question c'est Mbon Azouara na Nin, na Parlement kuna. Alors, le tempo on a dit que na PCA on va faire un président de la République aux président de la République au bien un peuple congolais fazer peuple nous va fazer mais ba fazer on a pas banana yot au te na PCA pour ça la misala mo public pour ba aider na ni ba la miki faut ba kende classe ba la miki faut ba kende classe un président qui peut pas la miki misala aux utiliser bana ba kende ko sala misala au futara bango na place où ça va bon avec une classe yo bien on que ça misala au moins que donc tout monde que idéologie nezate ana idéologie mo côté sur le Congo ana idéologie mo côté sur le Congo faire adresse au ça le bar na télévision que non ils a président Fatia sa première président autoyebi adresse na peut ba parana et le gars ba problème belé na faille le couteau na président bi adresse sa famille Faye l'outil le tout monde a ta cousin te cousine te to bi famille te na mitu na raso pas à Jésus na Congo na yebakate Faye l'outil bi ni papa ni maman ni oncle ni tante ni village
na moni kutu journaliste mo abi ya auto sa ba recherche na bandundu papa mo abi papa mo ya bandundu alobi aza papa mukolo baluki ba ba famille Fayulu to village à Fayulu etikali ko yeba na te ale ka pe na TV ayi so village na eti na pe na ko place Fayulu biki Congo te tozo to ke ne pas pe tozo ne pas na to ka place Fayulu biki Congo te Tshisekedi to ka galo ba chiluba alors ba lingala po aza muluba confirmé yango wana ça ba ke to ebi famille na ye to ebi ekolo na ye to ebi mama na ye to ebi papa na ye to ebi ndaku na bango kutu ça c'est aloba bongo makele ba pomel lelo ça c'est za Kinshasa ça c'est okufa na poison te to ba triquer te biloko wana eza lisusu te biloko wana na Congo eza lisusu te président mais toyoki ke lelo des fois au final ça danger par rapport à baba mususu oyo aloba bazolukisa ye pa Kabila kinga kati zoluka des fois te kinga de ça des fois elo moko te bato wana sous peuple asateli bango misu il faut des fois azu problème to s'en charger bango avion tango limwa ko malaki des autres eleka na Congo faut habiter bozala calme po to wana ba nini te investigation na facilité ozo comprendre soki to yebi nani asali boye nde to kolandela ye le président Miko Choroto tout le monde image moko boyo babomi soki de garde corps ya président Fachi na bito yokango to ezaye to zayete misu ba bezayete misu zaye na bito en tout cas wana penga pena tikala ba 12 na mona kia on atalaki ba image bilongi ba misu ba beza bilongi kokana misu ba biro eza na Lubumbashi misu ba biro te eza na Kin en tout cas to ana vérité te sérieux to ana vérité te sérieux mais yango to senga lisusu na gouvernement na biso eza sur place ministre information il faut informer peuple on dit ministre information informer peuple état so sala musala na été malgré tango ya Kabila basali mabe belé mais to na mona Lambert Mende problème amukie aleki malgré azo kosa mais aleki quand même na TV ya biso avie quoi ministre information alobi lokote muto eloko bo eleki azo lobate azam da FCC to azam da nani ya cash te wande na ebité pour président le baki abinga ba ministre so bazali baza ba congolais muta kasha zate muta FCC zate muta boya zate bien tout besoin pour travailler pour na peuple to travailler ensemble to bongisa mboka kende liboso to sala la ministre information anda kolela na TV après abiso information pour tout peuple ba traka toujours na mulili 15 millions il fallait ministre pas le cas a doser peuple que bozela justice ezola na makambo nango ba marche zo sala pour na 15 millions yango na eloko tozolo bati so ministre alekaki alobaki na peuple ke toyebi ke problème eza causé totikela justice tant asala musala na ye api abiso compte rendu à 15 millions marche wana inge sala mate mais tozomona calme na calme tozoyeba te ministre yango azosala musala na ye to avandi kaka na bureau to tozoyeba te faut to éclaircissement si makambo wana. OK. Merci beaucoup le président Michel Rodofion, moi vers la fin de cette émission. Message dans ba congolais tout ba la biso partout dans le monde entier, ba la partout monde entier, Afrique du Sud, Congo, États-Unis, Belgique, dans le monde entier ba la message au groupe ça ba congolais ezali. Message ezali ka na osenga peuple congolais tous à la bomoko, tous à la together. Nzamba pesi biso chance to bongisa Congo à partir à présent biso Fachi, to pesi chance, na osenga to pesi chance. Tous à la théo mutabandundu o muluba o muswahili o nani biso sto ba congolais tous à la papa moko maman moko ndenge président biso Mobutu atikela biso na Congo. En tout cas merci beaucoup à tout le monde, à la prochaine. La bossa ni question mo kuna tunayo Adolphe Muzito 32 mois MP na chaîne na société na bazo futa batute mais azo soutenir ba bokecho ya mbona kotumba ba drapeau azo soutenir ba tebele pona basala ba protester contre Fachi au Golobani pour Adolphe Muzito. En tout cas, merci beaucoup, c'est une bonne question. Adolphe Muzito est mort nous, n'a habité dans l'opposition sanini. Tout a zone rapport avec les peuples congolais tonini. On dit que message par le barabaki, barosala fort, invertisseur ba ya Congo, te ba déstabiliser. Ya ngone le na loba. Aloba yango en public boye ba vidéo ezali to na ba preuve alobi que to rendre Congo ingouvernable. Yé Adolphe Muzito. Tant avion et betami, ça veut dire azak na kata makambo wana. Yé Adolphe Muzito ba réclamer au vérité 15 millions. 500 000 palais ceux qui ba villa somba. Azombongo wapi. Tant azo pouvoir dans combien de maisons. Tant a tiki pouvoir avec combien de maisons. Adolphe Muzito a tiki biso na bilan zéro. Na Congo mboka ne mona bandundu ataku hôpital ezate école ezate de loko ezate donc rien courage à la raté moi courage zongi tant président Facha Koti ata bino bandeko na ngai tolo baté ata bino moko
donc mosusu aza na mpona koaveugle biso tozomona kaza nde pion akabila batie wana mpo akontrolaka fayulu mpo fayulu aposa pembe ya tshisekedi te fayulu mpe comme aza aveugle azokenda bambrema mozito ye wana carrière politique ndeko mosila mpo fayulu mpenza carrière politique mosila total marche à lundi soki bato bazalaki ebele baleki 50 personnes te. Pourquoi marche pierre bon marche wana ezali catholique asali marche a réclamé l'eau normal 15 millions toboyi makambo ya koyiba mbongo na corruption babiloko ebele raison na bango ezalaki normal mais peuple sikoyo akomi misunga akomi veillé atala biloko esama sur le terrain na makambo président waza sur place azobisa bango peuple akomi mona te topesa président chance bino bo réclamer 15 millions Kabila yibi 115 millions par année chaque année Kabila yibi 115 millions na gouvernement pendant 18 ans. Ce que tu me dis pendant 18 ans, il pèse combien? À part ça, Kabila, comment ça, on a combien de milliards? Bah ça, on a marché sur Kabila. Hein? Celle-ci, bah on a marché sur Kabila. Bah on a réclamé, bah ministre, ça va les canards, bah on tout baïba. Hein? Bah on a réclamé, il y a 15 millions, il y a l'élo, et puis bah on a fait ça dans la justice. C'est donc Kabila, nous avons honoré, bah est-ce que na Congo, on a réclamé que bah il bon au gouvernement? Banda to vivre na Congo, bande pour Mobutu. Et si tu les capes au marché, que le gouvernement, état de droit, il y a un tout. Catholique à la calme, tous de là, le résultat est la justice. Sur la justice, ça est bien tenu. Dès que tu termines la balabala. Mais tu vas le ministre, les cas, tout l'an de la bango, de tout parce que la vérité est dans le Congo. Merci beaucoup pour la présence. Mais le lot, on peut se numéro de téléphone. On a moi quelques mots. Ah, tu repères ça va tomber. Naza businessman, en tout cas, on s'excuse pour nous. Naza businessman, dès que boyebi, numéro de téléphone, on repère ça va bongote. Et après, on va avoir des arrangements là. Ba benga kaka yonde ko na ngai. So ba bengi ozala numéro na ngai. Webisi na présent mutu ba benga ki. To ko sa tout okuta to so na mutu ana za problème te. En tout cas, naza ouvert so la mutu to za pour ça so na ngai. A bengi kaka Yannick Igwe. Comme ça, ba ko solo la Yannick Wenge a ebinde nini. À cause de la contact pour tout ça, en tout cas, merci beaucoup. Je remercie tous les Congolais, en particulier les athées, je remercie tous les peuples congolais, les Libino Mingi, les patriotes, on se trouve à la rapporte à Boulumamboka na biso, Mboke Kende Liboso, tout le présent Fati, chance à bon service Mboka. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Roumé Toro Téléma déjà. Toro Téléma, c'était là votre émission. C'était là votre émission. Tosolola. Pour le Congo, c'était là votre émission Tosola pour le Congo avec Yannick Wenge, Motoraki Bonzambe, Nazaki Nassongo, Yawamba pour la Bino, président Michel Rotofian. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes déjà président Michel Rotofian, Azwa, Moutoukanae, Azonga. Nous avons toujours tout cela, président Michel Rotofian à répondre à la question de Bino la Congo France.com. Merci beaucoup. C'est le président Michel Rotofian de Otikaye. Amata Namutukanae, Boki Mamambo la Biso Congo. Comprenez non? Yo Ovani Wapi, Mamamboka Olinga Rosolangote, Tala millionnaire et Ambo la Biso Congo à la food ici. Tout cela Mamambo la Biso Congo. Merci beaucoup na Batutu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Maman Adèle Yombo. Merci beaucoup ensemble pour une nouvelle République. Merci beaucoup à les c'est Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission dans www.congofrance.com. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le président Michel Rotofian, les millionnaires vivant ici à Johannesburg. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Apportez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.